Si tu vas dire que c'est le Tumbolo, comment ça te fait? C'est un fou. C'est le bon normal, c'est le non, c'est bon. Non, on a tout nu, c'est le René, c'est bon Tumbolo. C'est mec il est devenu fou. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Zwaka tomelaka pema. Tanga zwaka tomelaka soyi. Lelo akoi bisope tozui. Tokotumboleka. Le miki na Congo eza passe pour éviter. Olo bagene na boye na clé discipline moko na ligne to mona bato belé koloba ba komi ba bongwa mi ba changer ba komi ba pasteur ba komi monike à la fin a coquité a lâché Fabrica Sazab aya hein Fabrica Sazab na bi place à en Amérique. Ah bon? En États-Unis, ouais. Ah keno beta musique? Ouais. Azo beta pe musique? Ouais. Ah c'est bon. Quand DJ donc les concert il y a ba kinois donc on a invité ba kinois tout surtout ba technicien taka ba finga nga technicien mo bongsi ba réchaud. Pardon? Ba technicien tout na bengsi bango ba ya pena ko soutenir de on a comment tu peux dire ça à la télé? Il faut être sincère. Donc on a invité donc on a invité ba technicien pour en Congo vraiment ba technicien ba tondi belé. Donc on a soutenir de on a bino technicien donc on a invité ba kinois tout. Baya pendant les 30 juillet na terrain GD à Lemba quoi. Tozo bengango Bic Rouge, concert dénommé Bic Rouge. Pourquoi? Tu vas corriger quoi? Bic Rouge et corriger kaka. Ouais. Vous devez avoir Liloba Moko. Té na lobaka na yo ouais. Unité na musique à Congo Bossana, c'est à nous. Et la culture na biso to na mwana ndenge na biso mo boye. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo otindi esika ozali ye mpe azwi esika azali pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money mpona Kinshasa, MTN Money to RTL Money mpona Brazzaville. Tap send na beti na send mbongo yamba mbongo ata na minuit. Tap send mbongo elongo na poche continue à Chombo. Tap send. You send me, send you. Rendez-vous à ne pas manquer le 23 juillet, la Grèce, avec Bina Filé, Monsieur Hig, Bayoka Doulaire. La Grèce, nous dans le 23 juillet, la Grèce. Oh maman, mamé, oh mamé, Olingo est compliqué. Dans la Grèce, donc dans le 23 juillet, on a Grèce. Pour avoir mon choix, va compliqué, va problème, va mort. Maman, elle a sali cheveux. Quand tu commences, ça va gounamer. Azala la mbongo tope, azala mbongo. La lingi, elle a gounamer. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yo pe sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, to compte bancaire.
Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Voilà, de retour sur ce plateau, je dirais félicitations à Bin Adam Jibempiana, félicitations à Nguia Makanda Weranson, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, ingénieur, Alain Makaba, et félicitations à Emile Alias, félicitations à Didier Massela, bref, à toute la grande équipe, à Titina. Hier, tout le monde a été d'accord. Au moins, les fans ont y passé des très bons moments et nous sommes fiers de vous. C'est ça la grandeur aussi, c'est ça la musique. De la même manière, nous allons devoir dire, fidèles téléspectateurs, pour nous, ça devrait être une fierté parce que c'est notre richesse. Nous sommes appelés à trouver comment vendre cette belle image. Et une fois de plus, vous le savez, fidèles téléspectateurs, c'est aujourd'hui que va devoir prendre fin le 3 jours à la filée, le festival de la Rumba. Nous nous retrouvons tout à l'heure aussi au niveau du gare central où le Quadra Koraman, Kofi Olomide, après l'Angola, l'artiste et musicien va devoir à son tour livrer un grand concert. C'est tout à l'heure dans le compte du festival Rumba. Nous disons donc merci à tous les artistes qui ont presté, à Reddy Amissi, à Héritier Watanabe, aussi à la diva Barbara Kanam, bref, tous ceux qui ont eu à passer de beaux moments, nous vous disons un grand merci et surtout un grand merci à la grande équipe de l'agence Optimum. Clin d'œil et coup de chapeau pour l'organisation. Clin d'œil à toi, James Kate. Nous allons devoir nous lever pour recevoir notre invité. Après un bon moment d'absence à Kinshasa, l'artiste et musicien nous revient de Paris. C'est la toute première émission, nous allons devoir la voir ici sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons de l'actualité, mais aussi... Waouh! Bon retour au pays. Merci. Il y a mon Dibs. Ouais. Ça va? Ça va très bien, très bien. Tout le monde est battu. Tchana nous boye. Ça s'est bien passé? Très très bien. Très bien. Fier d'être congolais? Vraiment. Fier d'être congolais et puis fier d'être africain. Ok. Ouais. Merci de nous honorer à être avec nous sur ce plateau après ton retour de Paris. J'espère qu'il y aura les images, il y aura à boire et à manger. Déjà dans l'ensemble, et l'équipe bien, bon séjour. Combien de jours à part moi, mais quand même, hein? 2 mois. 2 mois d'absence. Ouais, 2 mois. Et on dirait que mon banc, quoi. Oui, et que mon banc pour actualité, ça acquis tout le temps. Donc, ils ont mon que Osaka. 2 mois, il y avait des dates. Ouais, Nazaki na 20 dates, na salle 18 dates. 18 dates. Tu as respecté. Est-ce que le public était là? Oui, mais image totale tout à l'heure, mais aussi de toi-même. Et ça, quand même, non, tu peux aller qui moi, oye, botel, pendant que. Je sais pas, en fait, hein. Kela biso bato akela mutu na mutu na ndenge na ye na lolenge na ye quoi nga naza na public moko ya munene libanda na mboka des fois ba sous-estimaka moko ba polémique moko boye ya koluka ko toujours ko rabaisser nga mais na ko comprendre que libanda naza roi et surtout libanda ngo ya libanda nini ya Europe. Là, si on a mois d'août, on a nous un concert live aux États-Unis. Tant on a comme aux États-Unis, puis on a juger ce qu'on a Amérique, puis ce qui n'a pas. Voilà. Alors, quand tu vois tout ça, quand tu reconnais maintenant ta grandeur, ta valeur, quelle discipline tu te donnes toi-même en revenant à Mboka? Est-ce que, quand tu dis tu as compris que la polémique à 2 balles ne rajoute rien, ouais. Tu t'es directement toi-même, tu vas te donner une discipline, comment fonctionner, comment voir les choses? Bon, na lobango toujours polémique, oko éviter ngo meroyaka na porte nao. Et ko landoka toujours. Et puis tant que tu en ba Kinshasa awa, tant que tu botama congolais, yeba ke ozala obligé kaka opesa moi réponse moko boye. Certains mususu polémique moko bo soit mutu moko provoquer kio, ya on mutu memaka moi désordre polémique na Congo eza pas si pour éviter ngo. Olo bagene na boye na clé discipline moko na ligne to mona bato belé koloba ba komi ba bongwa mi ba changer ba komi ba pasteur ba komi moni ke à la fin
akoki te lâché azongeli habitude na ye ya kala. Donc tout le monde na Congo a bato ebele misu bakoma ba frère akomi frère azaki muto ya mokili akomi frère umeli na ki frère pas longo zongi suna mokili tozomona matana ba pasteur n'est-ce pas que tozomona tozomona ne mokili zo transformer du jour au jour. Donc Congo ici surtout Kinshasa ce n'est pas facile na mo makambo ebele mais tout ça toujours ka ba effort polémique na Congo ko éviter on a le batende na uti poto bona mi moni na luka na komi soit boye na komi bien mi gona lo bazio antaniwa. Donc kimia calme la paix c'est ngozali bonheur ezali mo kokate PM yo mo yebi ko Rosumurara. Ouais neti yo sange na simo sumugino déjà mais na ya normal. na sumugeli wapi déjà na sumugeli wapi bato va comment ina bango ba pasteur ba zongeli ni non mais... c'est bon non c'est bon mon frère c'est bon nga c'est pelika parce que comprendre que na niveau au beti ba date na yo ça t'a ramené à comprendre ta grandeur. Moi ça me fait plaisir. Alors na ba tourner wana nyonso dans tes 18 dates qu'est-ce qui a été beaucoup plus réclamé ko vandi botel penda public. Que bazoé là d'abord misu na misu bien que zaki tourner Kulumba mais que bazoé là d'abord misu na misu mais nazaki pena surpris ya komona ke banzembo lokwa bachana nu boye soki bandi omona kutu misu na misu ebeti nango mechana nu boye tango tokoya bina nanga tango tokoya nzete toye misu na misu tofandi na Kulumba en tout cas donc pour ceci la te quoi pour ceci la te na pena na esengo mingi na comprendre tango na banda ko lobela makambu ya ba vu ngamo mo na banda ko kota na côté pe moi doute selon de ki salaka ba polémique je vois que pena moi tana mo sa ba polémique lelo na ko comprendre que ba vu wana ezalaka pena donc ya solo do ba tu batalaka libanda ba otalo libanda ba na posa na yo donc na uti ko vivre ngo. Donc mon artiste oyo asalaka ba vu mingi dans une facilité ya kozala na communion libanda banzembo ne ezala dangu ngakuna yembi te na moni pasite na uti kolia pe na mbongo ya ofele quoi. Mais oui ezaka tu peux dire kolia mbongo ofele mais ça continue ka bazo yemba na binde saka plaisir so bazo passe na. Ah bon? Mais bacha ba image le non, on va regarder. Mais après moi j'ai juste envie d'abord de comprendre comment ça s'est passé. Na pe na temps na bité émission liboso fona le cas et c'est émission papimbo mana B1 musique na pe na temps donc na bité na rejoindre temps montage ba pour monter nga ba vidéo temps moula été na le cas sur 18 dates tout sali na c'est le mois image mo ya 8 minutes. Donc ça, oui, ça m'a fait plaisir avant. Peut-être téléspectateurs, avant de continuer à commenter, j'aimerais bien, sur demande de l'invité, on va regarder avec vous, avec beaucoup d'attention. Je vous rappelle que l'artiste musicien a eu à séjourner à l'espace Schengen où il a répondu à son boulot, il a répondu présent et il nous confirme que le public a été présent. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder ces images avant, mais j'aimerais que nous puissions suivre ça ensemble. On regarde. Des très belles images qu'il faut dire, là il y a les téléphones qui n'arrêtent de sonner. Merci à Maître Trésor Moutiki, Fondation Moutiki, clin d'œil spécial à toi. Socrate Lumbwe, Madame Afi, un grand merci à vous et bon séjour à Kinshasa, bon anniversaire à Madame Lydie Toto et à Ange et Allé. Bon dimanche à vous, je sais que vous êtes devant la télé. Quand tu regardes ces images, tu te dis quoi? Mon frère, tout à fait battu, tout le monde y va image. Mais vous êtes en placement, tu es moins pire que dans la qui. C'est pour vérité, comment on est non, c'est une question totale by image. Mais en fait, félicitations, ça je l'ai dit, félicitations. Je l'ai même dit au début de cette émission. Félicitations pour le travail. J'ai fait 18 dates, des annulées. Je reconnais que Chaumont au Salaki na Stockholm, na Suède, c'est ça. Donc show en épée ça était quoi. Voilà. Mais ngamo na Zalaki, Zalaki bien, moi quelques bateaux bayaki, ambiance Zalaki bien. Ba ko le place pe ba sipe là qui na. Mais image dans Wando tu étais.
J'ai fait la marketing. Dans le bateau, on a 4 tout ça, 18 dates. Na vidéo ya mokoka et simba kité non ça se fait pas. Nandenge ya marketing nanga donc non mais pour le sens d'ouverture moi ça me rassure. En fait le vrai problème est dans tout niveau bon ezapé piaka te ezatema na misani na ba plein ngana batu nanga to misana ki na ba plein misu ekomi emi komo mona plein de loko monso esalika moi neti bino bougigeon kaka c'est pas bon quoi mais ayi batu bayaki na bango mais ayi ndenge to misala en fait banana est pas musicien ezalaka to beti danger concert d'agi danger tu vois après moi ça mon king makia de sanga bi danger zanda kwa courant pour bazara 6600 volts on normalement ça l'effort ko lukana ba moi sincérité à mutu bon okanisi penza na 18 date to sali ata Michael Jackson moi moko kake ko so ezakata Michael Jackson peut-être à 5 6 mais sous peut 10 voilà 8 dates ka réussir voilà ça arrive à tout le monde voilà. Alors quand on revient quand tu regardes ça quand tu regardes toutes ces images ça te rappelle quoi quelle a été prestation au Vandayo Tali Penobino à Penda public hein, parmi la place sur l'équivalent. Il y a Belgique. Belgique. Pourquoi qu'on a déjà la Belge. OK. Na Santagi Penza que nous nazana mabele nanga. Et puis après à Belgique tant to zongi to sala lieu saint na France. Donc on a profité na pesa Jires Nzenza bato bazara na lieu saint Jires Nzenza Jem Boda Dems Makondo donc bango baza bato bazara na France et donc à lieu saint ezaki penza top de top tant to wana to Marseille ezaki penza top plus sous to Toulouse hein, donc ezaki sous top plus. Mais quand vous partez comme ça les groupes te manquent pas parce que là on est en mode playback. Ouais. Est-ce que tu t'es dit quoi quand tu regardes? Tu t'es dit, ah, fallait groupe Penda. En fait, groupe Fagezala et Manka Kinga, mais sauf que non, Ngana artiste. Avant tout, c'est moi, Ngana sa carrière avant tout. Au moins, Lelo, tu as un promo phénomène combattant au Yebi. Tourneur, au Bazwa Kinga na imposé qui bango groupe. Les fils qui taba danseur, ba danseuse, ba nanga ba accompagner ngata na ba playback. Mais ba tel ça nga ba lobi oui, ozo linga bango, ba mission na linga bango, mais kati ya mitema na bango oyebité. Ozo comprendre. Donc oui, ba tel ça ba paramètres belé. Babi toza mon frère, to signé na yo 20 dates. Au moni tango komema ba mission ndengo ngomema bango awa. Na 20 ans de tourner pendant 2 mois. Tous en a musique à surveiller bangote, tous en a musique à contrôler bangote parce que à Europe. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il faut Gabakima? C'est ça aussi. Et y a on a lobby babi lobby nanga mitema. Il y a batunyo. Bonjour Olingo mais mamando yeba mitema. Mitema ya batunyo so yebite. Tu sais pourquoi balobi nanga so qui expo na Congo to mona ba orchestre tout ba mise ba kima kaka. Na rôle bateke nga mundi na fani bona ça l'exception que son na mebi ba mise ba okima tete. Sikoyo net ngana na 20 dates na osala une fois même ba musicien na bango awa moko so yikaka kimi yeba que non regarde ba komi déconcentré ba komi plus mi concentré na ba artiste pas nécessairement mais ceux qui bat bando kimi actualité komani ceux qui même ba musicien na kimi sikoyo na Europe bazo kimi actualité komani n'est-ce pas que bat bando lobela kaka non mais c'est ko kimi mais mon côté balai, ça ne va pas t'empêcher au garder cap nayo. On l'a vécu avec Fali. Il a continué. Par rapport à garder cap, en termes marketing en fait. Bango bansa marketing à makamuna bango. Il faut na sala ba show na ngana posta ka po motiva ka ba public ya ba lié musu to ke ndiko poster. Base la rendement. Mais tant oyo ba mise bazo kima actualité komi ba mutu kingana kimaki. Robino mundi ole to bando lobela eleka ki bien allié saint. Et comme ma polémique il y a ba mission de bazo kima il nga pénalisé tant que nga ko aussi sapé nga ko ça 18 dates na salité quoi. Vous comprenez? Donc si c'était à refaire aujourd'hui et qu'on te disait Robino tu dois voyager avec ton groupe
Ça serait un peu difficile que tu puisses dire oui. Ce qui faut na même groupe, na ok na bango tourner en Amérique, mais net na Europe, le coup là non makambo phénomène combattant et comme nous calme té. Na et tout le monde na nous clarté. Donc na ko ki ko s'hazarder té wana za. Donc Amérique ndé au monde. Amérique côté wana na donc toyoka té que. Fabrica Sazab. Aya Fabrica Sazab. Na bi place à te. En Amérique. Ah bon? En États-Unis, ouais. Ah, qui n'a pas musique? Ouais. Azobe taper musique? Ouais. Ah, c'est bon. Sauf que tout qui n'a pas en Amérique, Toyoka te qui phénomène combattant, et combattant va déranger bango quoi non Toyoka te. Ouais. Non, moi je posais cette question pour dire que Kuna peut moutako kima. Quand je t'ai donné cet exemple en fait. Si quoi ça dépend. Il y a ndenge oyo yozo sur la pena batuna yo. Koki ma musicien pesa na ndenge osoli na bango ngana yebi ke soki to komi na mairie to beta ba concert na biso mbongo ekokota o comprendre mais na yebi ke so na yena bango na France to ko beta ba concert te pour un phénomène combattant donc ça veut dire que mbongo ekokota te so la kena bango na mairie mbongo ekokota contrat ezali to yeto so la musala yo zo matananga avion avance na yo yango auto bombeli okozwa jour to kuta na aéroport jour à retour yango yo ko so mutu par exemple un musicien na ndenga Congo na bandenga kin mutu ana moi $10,000 na moi biki na ozonga kin moi 10,000 na ngai yango mutu akokima wana nyango pe 10,000 hein nani on peut se 10,000 bon ngana na ndenge na ngana fonctionnaka ngana kozwa 50,000 na kaboli pe na bato ngana mo ndenge na ngamo na fonctionner voilà. Donc, tout ça rapidement. Mais comment ça se passe en Boussala, 2 mois en Libanda? Entre-temps, les groupes, comment ils fonctionnent? Comment ils vivent? Na tika ki bango bazo répéter. Na tika ki bango liemo à répétition. Déjà, dans ce n'est pas na batutu que lobby ngamo na ozalawana, lobby lundi. Donc, na ozalawana na espace anglais, les juste kaka. Entrée Quado Kitambo ça le rozo que ne Montfleury kota Virambo donc chaque jour Virambo les Karawana donc Montfleury Quado donc tous en espace anglais le bingamo na ozalana spécial répétition moko na osala na bango ba musicien et puis na invité batu nyonso ba banga ba to kabola chaleur avant concert na biso au tozanango le 23 JO Kaka donc na Likasi na Kermesse les unités donc tu as aussi un concert na terrain à Lemba donc kuna Likasi tokena ko meka avant to à Lemba donc les 30 JP tout ça na terrain GD à Lemba donc on a invité batu nyos tout kuta na loba on nyos balinganga la famille donc tout kuta na lobby l'espace on a ba soupe ba papoli on avant yo non ba presque nga na zara mona muke na yaka dia ba concert na terrain GD na ya concert à maison mère na terrain GD tant na zamona muke nga mota na maison mère na beti na terrain GD deux fois na ya voir même concert à Bill Clinton na terrain GD tant na jeune na ya ba concert ba Dakumuda n'en parlons pas donc bato belé ba beta na terrain GD wana donc ça pena terrain moko historique na nenga musique quoi donc nga lokwa na zape natif ya Lemba nazali mutu ba côté wana ya Moamba donc na ozala wana le 30 juillet donc les concert ya ba Kinois donc on a invité ba Kinois tout surtout ba technicien taka ba finga technicien mo bongsi ba réchaud pardon ba technicien tout na bengsi bango ba ya pena ko soutenir de on a comment tu peux dire ça à la télé na lobini comment tu peux dire ba finga ngai technicien na ya ko finga ngati boyebite ba mission ba finga nga mo bongsi ba réchaud ozana maison réparation ba réchaud naza ba classe natanga na technicien na sala électricité générale en quoi c'est mal je répare des trucs bon monter na lobby en otalaka bango suko ba comme ça ba finga ka ba technicien nyonso bango ba mona musala technique lokola musala ya bazoba kwa yango na sala nzembo moko biso wana bazoba tozokende biso wana na musala maboko tozotonga biso wana na musala kimenize tozobongisa biso wana bazoba tozokumba biso wana na kiwewa tozobala biso wana bazoba bazana ba diplôme ebele bango wana batondi na bacoin bazana ba diplôme ebele bango wana batondi na baeglise
losambo ebele mosala te lolendo ebele mosala te kasi biso wana bazoba tozotangisa biso wana bazoba voilà technicien lokola moi Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose de bon. Tu m'as dit que tu es arrivé en Europe après tourner. Non, tu as compris ta grandeur. Tu as compris que tu étais roi quelque part. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais est-ce que quand tu reviens encore dans Babylone, comme Robo a passé, c'est pour dire que ça t'a choqué? Parce qu'on a commis en qualité quoi. Donc on va logo là. Tant que réparateur Moroboy. Donc est-ce qu'on a vu en nandimi en na commis en qualité. Tanga 20 na pesa comme mundibu na nenga matumboli. Abosana na épée. Tant on a longue musique à maison mais na vu comme na mundibu. Si le tkala robino mundibu. Voilà. Donc amara munyen soko tumbulanga na ju yango na komo tambula nango. Mais Robino, s'il faut être sincère. Donc, on a invité, donc on a invité des techniciens pour en Congo vraiment des techniciens des tondi belé. Donc on a soutenir des techniciens. Donc on a invité des Kinois tout. Bah il y a pendant les 30 juillet à terrain GD à Lemba quoi. Toujours bien en Bic Rouge, concert dénommé Bic Rouge. Pourquoi? Tu vas corriger quoi? Bic Rouge j'ai corrigé à Kaka. Ouais. Ah bon? Oui. Mais bah terre. Yo pour nayo faut ça sonner. Bic Rouge j'ai corrigé à Kaka. Oui. T'as la peine d'être Bic Rouge au moins soit tu veux insister na place mo boy. Mais Bic Rouge bah ndenge ba magicien ba c'est la Bic Rouge. Na habité dans na kenda kuna te. Ba te belé ba c'est la izaka ya correction. Yo so kenda pas ba magicien? Bon ça dépend mutuna mutu. Oso kenda pas ba magicien? Na mo grand magicien de na fandia. Ah bon? Mais oui. Ah c'est Mambalo Baïda solo alors. Bon ba kosaka. Oh mamba solo ti. Ce qui magie se produit na vie na honnête na créa cri loko la danse na cri loko chana nuboy. Et ça la carton na planète Terre mobimba. Nzembo loko misu na misu ngam na composer yango. Et ça la carton. Bon ami benga magicien te poani. Ba bina na bilo bana na kota wenge musique à maison mère. Bolingo eza poison mortel. Kosala ka blague na bolingo ekoki ko bomayo. Ngam na créango. Donc, na vivara-t-il lelo na ba création nanga. Obino, ça te fait comment ça au Ça fait comment ça au fanyo moni ba otumbo là. Et ça anga bien, matumboli na vivango, na koli na famille bana mibali. Na koli na famille bana. Tu sais pourquoi je pose cette question? Moi na moko ya pembe sikonga. Na famille na biso to une affaire ya 15 ou 18 personnes comme ça bana mibali belé siko moi na muke ya pembe kanga. Siko nzoto mikie. Donc on a vivant na matumboli moko donc ya ndenga mukete quoi. C'est tu vas dire que c'est le tumbolo. Comment ça te fait? C'est c'est un fou. Ah, c'est le bon normal, c'est le Non, c'est bon. Non, le bon il y a que c'est 14 c'est cannabis sur le plateau. Je ne dis pas méchamment non, s'il te plaît. S'il te plaît. On dit que simbo côté fait pas na ya. Na retirer nanga. Oh. C'est mec il est devenu fou. Non, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Na sengi bolimbi si eh? Et non, ita ngo ya susu. Tena boy. C'est bon, merci. Oh, kanga pena mutema. Oh. Kana yena ngana tuni sala ko ndeni so ba tumbolo yo moko to seka pozo expliquer. Oh. Pourquoi c'est que je préféré pas tout normal le rôle ba bino au tumbola. Robino. Mais o tika li kamite po ani ne stili nango. Oh papa, kanga tika zo tika te. Bon ngana tiki ka motema. Robino, megana no. Nzambe. Nini tindi ngai. Tala kulumba ndeni. Il a kulumbe uta. Boy yanga ka boy. Yanga boy musique moi zo beta na répétition. Na bandi oyemba na yemba makamusu na banda na eloko na kata epongi. Ala muka kata epongi ala muka tango azwaka tomelaka pe mae bano zo kanisa mutu moko boeto tango azwaka na otasiko master nanga fandia chibile ile azai pe na répétition donc ezaki inspiration kata epongi kulumbe banda na kata epongi OK tango na lalinga lala na télévision ezobeta na musique siko musique moko ezobeta boye katinga pongi nabi banzembo tu ebeti tango na lalaki
ndeni nzembo ekatinga pongi sikoyo nakomi jaloux nango kwa Wana ezalaki nzembo nini? eza ya baétranger Nzembo nini? eza mpenza nzembo ya baétranger Ya banani kasi? nakoloba ngo te po bato bakokende ofue nakopesa bato baide Ok. likolo bato bagalere na mpo baa na manque ya bainspiration bato baa manque ya bainspiration grave depuis na décidaki na postaka Osho loba kozongi no awa olingi no pepe. Nzambe. Bongo so nde na bona tumboli na. Yo moka kolobaki awa ke en tout cas oza naza bona mutu. tumboli na bon kata epongi eyaki nga nazwi na télévision nzembo mo ekati nga pongi nazali mpe na olala vers ba 4 heures du matin pongi eyaka makasi nzembo oyo ebeta na télévision ba ekati nga pongi nabi nzembo ekati nga pongi bone mama na nzembo wana bandi koyoka ngo nde bango ekata epongi alamuka alamuka Siko alamuka wana après bandi kosenga développement alamuka donc ntango ngai nakuta na nzembo wana ekati nga pongi nasali jalousie en fait ya nzembo wana en fait donc nzembo wana nde fo etindi olamu etindi nga na mboka mwa nzembo ekokata nga pongi koma ya kosa mpe nzembo ya bien boye ozo comprendre ndeni artiste oyo akosa nzembo ya kitoko boye nayebi artiste yango mbala moko nabi donc nga sikofuna exploitant mpo nga nazwaka omende na biso nazwaka ta moso eloko ya boye na transforma ngo komi na sens mosusu nabi donc ekata epongi alamuka ok ntango azwaka tomelaka pema donc yo mondibu mpe ntango ozwaka bainspiration na yo bato mpe bamelaka pema so moninga mpe azwa inspiration yango ebandi kokata opongi donc nga mpe sikoyo donc ok nayemba ngo sikoyo boye ntango azwaka tomelaka pema ntango azwaka tomelaka soyi lelo akwei biso mpe tozwi tokotumboleka boye eyanga bongo siko miziki ntango ebandi kokende kulumba ezali lokola na omime kaka likolo ya miziki ko etikali mpe bongo naluka natya baparole moko boye wana ezwa te nde après toye kodécouvrir ke kulumba c'est un nom commun eza bakomba bafamille ya bato komba baveni kulumba ezali donc nakutanaka na vie nanga moko tokutana nde na pullman napesi mbote donc mpe kulumba famille kulumba donc alobaka na dédicasa bango kwa kulumba ntina france ezali eza ba périphérique moko boye na france wana sikoyo ntango olobi lelo ozwi elelo okwei biso mpe tozwi tokotumbole na nko tokotumbole na nko kaka boye parceke nani botumbola kasi moto akwei ti akwei totumbole kaka ozalaki na top okiti oza motema mawa te omonaka moninga ntango akwei olie ozala na kongwa compassion mawa wana moninga akwei yo ozoya mpena obi tokotumbole mela makambo mokili ti bo mutu nyonso tu ifo azala kaka na compassion mutu mosusu aza mutu ya donc ntango bonyokolaki nga mpe nazwi sikofuna régle binoko là c'est à la congolaise donc ba congolais non mais faudra jamais rendre le mal par le mal wana eza mabe te wana eza mabe edani wana eza moninga nanga tshibile yo ti informé nga ko tshibile ile azo informé nga ke non azwi siko boulot salaire moko bien ozo comprendre malgré na tumbolaki na répétition na wana otale bolelo akwei biso pe to tanga zwaka nyokolaki nga boye asalaki nga pena c'est mon ami c'est t'arrive de régler des comptes dans la musique on dirait na ta façon de ya oyemba ta façon tenga na yembaka moi ba jeton na yembelaka neti place ezwaka bato ebele place ekutana na bato ebele ekokutana mpe na yo moko pm jour moko lamuka ya kitoko te l'autre fois omemanga na boîte okotinga na boîte osombeli nga ken champagne avant na baku yo moto obendelanga bénédiction tika kuna peso merci nga nazokende tourner lobby nabite nabeta mwa tu nayoka mwana nayoka mwa elengi non mais attends mais ça fait une partie ya musique masolo tozobeta nga ntango nayembaka na réfléchisaka boîte yango nabeti masolo ya boîte ocomprendre nga na raisonnaka boîte ke mutu mwa bandeta mosu akotaka na boîte apetaka bachampagne asomba musique na biso ebetaka na baplace ya babongo place ya bato ya mbongo place bato basombaka bachampagne place bato badépensaka en fait ocomprendre donc na raisonnaka nanu kuna na raisonne ke ekokutana na mutu moko boye azalaki na bambongo na ye sikoyo akwei ezwi ye sikoyo ozo comprendre bato sikoyo kuna na ngambo kuna baopete bachampagne baondi otyaeka kotumbolo kako ocomprendre
Ils ont concerné les musiciens, ils ont concerné tout ba vivaka. Et concerné tout. Il est mort dans l'ensemble, non? Hein? Il est mis sur moi pas. Yeleleleo, 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 yelelele. Kangawa, Mabuza, Simbawa, Ekoto, Bendawa, Kawele, Virambo kwa benga na mikil dans la petite dans ba inspiration ba kulumba nous wango wapi. Ilo wona kulumba ne Kangawa, Mabuza, Simbawa. Petit dans ngoti penda Ekoto. Ah, donc il a ba bilo mo bongo te. À ce que il est là. Mais le coup pour raisonner comme moko Mabuza. Manini? Ekoto. Kawele. On a katana na koseka fa on a pesi mbote. Bossa mboka, les gars m'ont pas au fait le midi. À la concert tout à l'heure on a gare centrale. Voilà. Donc T'es dans c'est la partie à Souka. Au moment qui déjà. Ah, c'est la idée. Kangawa. Mabuza, Simbawa. Il y a ce qu'on a nenga girambo. Oui, et ça la inspiration peut-être. Kangawa, Mabuza, Simbawa, Ekoto, Bendawa, Kawele, Blokawa, petit nanga bina Kulumba. Kulumba, 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 tika bato basusi, baya pembeni na biso, tobini sa bango Kulumba. Est-ce que tu vas soucier ça bana? Hein? Tu vas soucier ça bana? Bato bazwaki bakweti. Moi, je kweti. Il a filé, pardon, Robino. Robino Mundibu. Il a filé fort, elle a payé mbote. Ah, il n'est pas dans la Paris, en fait. Oui, lui c'est mon ami. Bon boulot aussi. Tous le temps au monde à Paris. Ok. Mais tous avez tout le temps à téléphone et tout. Ah d'accord. Mais ça fait plaisir quand même de voir qu'aujourd'hui, nos artistes, vous vendez aussi l'image comme ça. Mais vous vendez la évolution et la musique. Comment vous trouvez quand vous arrivez là-bas sur place? Ça va? Non, musique, n'a pas malgré tout ça la haute, tout ça pendant des bas efforts. Oui, tu continues toujours comme ça, effort, mais musique n'a pas ils en a baisse. Ah ouais? Voilà, tout à la Nigérien les lois. Vraiment tout à la Nigérien. Tout à la peine Nigérien. Mais alors, tant bon monde musique n'a pas mais moi une partie quand il y a bateau. Mutuba pendant la force, il y a hein, il y a aucun nango bien. Une partie à Batou, toujours mettre Gims na Roloba parce que c'est un Congolais. Ouais. Toujours Dadju, c'est un Congolais. Toujours Venanga Fali pour pas bango vraiment donc bazo ça la penza ba effort moko boy. Mais biso awa côté musonga musoto tika il faut te fournir sous penza moi ba effort mingi parce que sur total ngambu ya ba Nigérien au monde ba zebelé. Mais tu trouves pas que c'est aussi ma réflexion il faut comprendre que vous devez être unis. Vous devez avoir l'iloba moko. Unité na musique à Congo Bossana, c'est à nous. Il y a culture na biso to na mwana ndenge na biso mo boye. Et puis na habité na loba soki ndenge ngweza mabeto ndenge ngweza bien. Voilà. Mais toza bato moko nde nzamba linga mingi peuple congolais za peuple moko pena nzamba linga mingi mais ye moi ye ba valeur na été quoi. Voilà. Peuple congolais, peuple moko nzamba lingi trop. Si on te donnait la responsabilité toi de pouvoir couper sa idée, qu'est-ce qu'il faut pour bolingo ezala na monde nabino? Tu diras quoi? Na monde nabiso musique pour bolingo ezala. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? En toute sincérité. Déjà, il faut ba producteur ba ya na mboka oyo. Hein? Producteur ya pena na ba producteur ba ya pena na mboka oyo. Ba industrie la musique est fonctionner. Parce que là comme ma jalousie wana et là comme ma polémique ezali et logo ya malonge ya te. Ozomona. Donc au mona ke moi na bandi na mutu abandi musique abandi no musique na ndenge ya ba parents bazo lingate déjà na Congo to bi ba parents ba lingate bana ba musicien. Pourquoi? Ba parents ba lingate bana ba musicien na Congo ça ba métier belé soko meki koloba na mutu. Nena sana bandinga nanga to sala kana bango sport. Bandinga to sala na bango sport. Baza siko ba makasi ya bosonga na sécurité va musicien. Bango baza no moi normal
bana ba cop mo normal bana ba ah ni bosala ba sport boza makasi bo bi ke so bokoti armée boza penza ba vrai soldat na moi ce que batala ngaka boloko na fingi bango. Oh. Vous comprenez? Bah oui, bah t'es yoza magicien. T'es na opesa na moi sérieux. Na sérieux. Pourquoi ouais. Na mboka au Congo par exemple, ngana mwana soldat, ngana mvia ko za soldat. Na mvia pe na tant papa na ngala soldat, alata bere na kande achaka bere ne tenga miwana na zara penda donc papa na ngata ba classe apa na ba soldat te ba soldat molongo, papa na ngata officier quoi. Et na mvia ko za soldat bon, et ko ça qui na se retrouver musique. Pourquoi aujourd'hui ba jeune net normal, jeune moro normal, ça peut moi boucle d'oreille ne soit envié pe ko za soldat. Pourquoi? Vous comprenez? Donc, tant que une question, et l'eau qu'on y n'a quoi apporter, idée n'a quoi apporter pour comme même ça beau sangani. Donc, beau poto sangana, donc il faut makambo belé na mboka ou comment fonctionner en fait. Makambo belé faisons à penza en place, makambo belé dans la penza pour fonctionner à que moi na bandi musique boye ba école la musique ezali. Musique pour moi na Congo pour ça la moi est la normale. Le long musique bandi ko zo mo évolution. Et bandi besoin ko zo évolution mais musique yo ebe biso beta ke za mutu soka bandi ka succès na musique bo arolia na sima basi. Oh. Vous comprenez? Mais toi ebi que nos musique ya tout ça et quand on a peut-être pas année 2015 de peut-être changer et comme on forme que mutu et au moins que nos sponsor pas ko robet ses concerts, sponsor pas ko PC caché mais à l'époque ils a dit jeune abimi bodon qui ezaka ke no fo bika na sima ba momi sko parani na ngolinga ke sa musique na epo mwana na azala soit azala sera chanteuse azala mibale belé sera za chanteur azala basse belé non gigolo tu veux dire c'est un peu ça maramuna oluba na kosite to yebi ngo to yebi ndenge fonctionner siko tango yo oya zaki na succès alembisi moi ba effort o wana ye eloko abangela ka basi na ye wana yo ye na succès ozwa ye basi na ye wana oh ozomona ba place ba pole e uta kuna mamna osola na yo okay makambwane uta kuna ya omona nga ta sa pene fort ya ko traîner ko beta musique ya ba chérité na beta musique pour sepel sa basi mais na za te ke muto omona nga ba chérie nyonso te na sa pene fort ya ko zala moi souviens moti lo tika jamais ko kombona na polémique ya mambo awela ki mwasi kuna bakangaki na mwasi kuna sa ki boy donc voilà et outi kuna za makamo ya kuna mona mutu azo apparaître kaza danger mais na poche ni azana elo côté siko tangu muninga moko oleka tamu soit dimné ya ebi vérité à succès aya bandi ko créer ba polémique donc pour to bolingo wana ezonga bato tozana bango le ba polémique lelo baza ba millionnaire bon bato na auto ba polémique ou tout est pour tout ça na bango polémique ba nigérien ba millionnaire ba penza ba millionnaire bo bato bozana ba polémique na akobeta ka concert moko na carrière pas bongi bo bato bino mo bozana ba polémique entre Bino na Kinshasa te a na Congo na nuto bongi te bato ba bongi zaka ba vie na biso moi kuna na to bongi te preuve en etangela artiste nini yango na génération a na résidence na ya Tonga ni to mona 21 résidence na ma campagne V Kofi résidence na Montfleury VJB résidence na Montfleury. Vous comprenez? Ndenge na venanga fali pour pandira la ba résidence ne pendenga Tonga. Ndenge pe to mona vena so faire go la pe a pe na résidence na la tanga siko na génération nani o la résidence ne ka fanda yango a Tonga na mbonga musique. Nda ko munene bien piscine te pour te dire que non eza kokoso ezanan. Ezanan na génération. Mais non ça balou mondira dans la cité du fleuve. Olina lobani. Non, tobina tanga yelingai. Nabi muto a Tonga. Ko Tonga. Ngana ndimi teke yo ko zwa mbongo na yo oke no somba appartement. Un artiste sa vie seule. Artiste afanda na lopango ne clôturé à discret. Vie na ezo le kana coulisse. Ozo comprendre. So ko zo débrouiller vie ko accepter ko ke de faire na place moko boye batunyon so eza non, c'est bon. Moi je croyais que azana résidence na ye. Te mo ba parler to comment na biso na mo banda kuna biso tonga cha famille bazali. Toi mo parler na biso ya ke somba o cha ba locataire baza ba futela on ezanga te. Mais pour comment na niveau ya ko tonga résidence. On est à ba niveau musu mais so tali ba nigérien on a presque tout.
ba ba résidence na bango na ba Miami na la États-Unis na ba pays na ba Afrique. La question mon ando lingana tout non mais Au comprendre côté difficulté zali. Ouais, non difficulté zali industrie la musique ce qui bandi penza ko tourner bien au mona ki ba polémique ici là. Neti ki mutu mo boyo na mutu kingani tout le monde kenda mo mame bongana tili bino tamususu 1 million de dollars boyemba nani akoboya parce que ça business to ebi ke bon to foto yemba siko 1 million to e mutu akoboya ate donc bon quand mutu sangisa ba tout le monde on a 25 ans père ouais JB a été clair pour dire en tout cas en dehors ya bolingo to koza nango mbongo pe to zuba caché na biso mbongo sangisa ka bato mbongo pe mutu kabola ka bato donc lokola manque ya mbongo eza na mboka oyo na mili na biso ya musique mbongo zo. Donc tu peux dire aujourd'hui que yo se bachelio paquet yo nanani boyemba na bino. Ben oui, tu es te poigné, tu as gagné. C'est bon, c'est gazani nité. Nani on a mandé au bateau fête anniversaire. On a mandé au bateau fête anniversaire au Yebi. Non. Ou bien moi oyo na évité quoi bande ko ba fête anniversaire na moi o ya juillet na pena na boule mais na souhaiter quand même batutu oyo bazo fêter ba Excellence Patrick Mouyaya c'est son anniversaire aujourd'hui. Excellence Patrick Mouyaya joyeux anniversaire. Donc joyeux anniversaire na batutu bazo fêter ba botama na moi o na moi Lévi Payi. Nous allons prendre notre rubrique anniversaire fidèles téléspectateurs le temps de souffler mais quand tant au zonga na linga o à la prêt pour nous poser des questions moi batunde batuninga na tunango comme te na zapona na tunango avant ou après attends après hein. Après pour y chez les mains avant. On va regarder notre rubrique anniversaire fidèles téléspectateurs on se retrouve tout. Voilà, de retour sur ce plateau. Bon anniversaire à Fiston Saï qui nous suit en ce moment depuis Paris. Et un grand frère Dodo Mbankoy. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci à Roland Yézé. Eddie Mwamba depuis Lubumbashi. Bonjour et bon dimanche à toi mon ami et frère. Et nous rappelons comme ça, le 30 juillet, nous allons devoir le 30 juillet, nous allons devoir nous retrouver avec le Zaïko de Yajosar Nyokalongo. Nous serons donc au restaurant le 19 pour passer de très bons moments. Merci à Trésor Simbi qui nous suit depuis Lubumbashi, Jacques Mbouania, PK Service Patrick Abouika et du côté de Brazzaville. Laissez-moi dire bonjour et bon dimanche à Ninel Okemba Okems. Bon dimanche à toi ma soeur et un grand merci au Code Mondial Willy Moucheni King Makiadi. Simon Ikamba passe des très bons moments. On revient, on va lentement sûrement vers la fin, mais maintenant je vais revenir avec... Le patron Bogos à Bedachour. Ok. Voilà, et il a évité quoi. Patron Bogos à Bedachour. Il a évité non, il a porté ma artiste congolais, il a porté Bongo quoi. Pascal Niembo, le défenseur des opprimés. Mon ami et mon frère Ravi Kabasele, depuis Lubumbashi. Betty Pitilo, honorable. Voilà quoi. Alors, de retour à Kinshasa, en dehors de la répétition qui est prévue, il y a une grande production que nous attendons pour les 30. Le 30 juillet. Le 30 juillet. Mais avant les 30 juillet, le 23, le 23, on a Likasi. Na Kermesse les unités, tout ça, l'ouverture à Kermesse les unités. On a un groupe Mobimba. Donc, concert live, tout qui est un groupe Mobimba. Ok. Ouais. Alors, pour ceux qui se disent... Comment avoir Robino pour des productions? Comment avoir Robino pour la signature de contrat? Parce qu'il faut dire aussi, on vous reproche, chez Rosalaka, beaucoup plus Balikasi, mais d'autres provinces, ils se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un Robino Mundibou, par exemple? Bongo, ils bon Balikasi, Bazunga Ndenginin, Bazunga Kaka. Ndenge kaka balukarati ils ont raison tende so lingo zo artiste ozwa kaka lelo tokona ba réseau sociaux ezali numéro manager na ngeza na nini na page na ngai ya Facebook donc ye mutabuka ngai so bani ba booker ngai ba contacter ka ye to ba komeli et puis to ba komeli yo za na numéro na nga donc obetanga direct mbala moko attaquant na B1 ba numéro B1 ba ebi donc ils en ont facile côté les aranango ils en ont pas ils en ont vraiment compliqué. Alors de passage dans cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir jusqu'à preuve du contraire? La production toi on a Likasi donc honorable Stone Mukendi. Il mutu azo produire ngo. Stone Mukendi na PC Bambote. OK. Alors
Qu'est-ce que les gens peuvent retenir en attendant, entre-temps, tous ces jours? Qu'est-ce qu'on peut retenir du passage de Robin Omundibu? Surtout Bandeko et Bayambagi on a poto. Est-ce qu'il y a un message pour tous ceux qui t'ont suivi? On a profité de l'occasion pour nous faire ça bateau news tout où va se déplacer qui pour nous courir na bisika news tout na zaki na ba prestation na ngai ba merci mingi ba motiver ngai sous na carrière na ngai na kende un peu plus loin parce que nazali na problème oyo bandaki penza en fait ko déranger moi moké en fait moninga nazali moto na mamite kaka na sale fo ya komiteka lokola lipa na nguba te esali ke ba production mususu awa na kid na bandaki na Congo na bandako lingango te parce que au monde na émission na kati na lobili kambo industrie ya musique et fonctionner apenda bien te babilo mususu na bande pena moi ko rejeter ba mona teke mundi bo beta kaka pona ko beta so ba ya ko latanga étiquette moko boye ya roi de répétition sikoyo lelo bande ko na ngai ya Europe balakisi keno nazali kaka roi ya répétition te naza kaka roi ya ba vie sur YouTube te ndenge ba kolanga étiquette on esala nga penza bien mona le roi de vie bachara ba koma bongo quoi le roi de répétition vraiment esala nga bien lelo balakisi keno naza pe roi ya scène sur scène quoi parce que na sali 18 dates et puis 18 dates on est sur carton sur carton bayaki donc na ko senga na bango tout merci na bato bazaki na nga penza na tournée donc ba na tambola na équipe mobimbo to bazaki na ngai na ko banda na manager na nga Manu Matondo na PC ba merci mingi Chris Bello azaki na biso toujours Christian Double Impact Brandon Petit Cœur Makutima azaki na biso na Toulouse na PC penza ba merci mon grand frère Ricky Sengele donc merci na ningo zaki na nga penza bien soutien zaki pena makasi Dems Makondo. Ici, est-ce qu'on peut se dire Togola la Tolamu to bandozela sous album? Oui, nous avons préparé l'album. Au moment où nous avons la featuring na Gezma, oui, mona ipe na zaki na Paris. On a kinto zali na studio na grand frère na Fali Poupa. Et puis na na Paris to continuer sur nzembo na biso. Donc ça na un projet album nangeza toujours. Ouais, les abablo to c'est un album ou bien ce sont des featuring aux sala. Bon, on a sala la musique ndenge zoyelanga. Ndenge zoyelanga donc na sentir que mikolo yo donc tambola boy. Na tambolika bongo. Mikolo zoyelonde. Mikolo zoyelonde. Et tindo ça dans l'autre. Mikolo zoyelanga le 30 juillet na terrain GD. De nazo lota le 30 juillet na terrain GD. Mais ndenge ba kinois bana matete bakoya na mona ndenge bana lemba bako se mobiliser pour baya concert wana le 30 juillet na terrain GD na mona ndenge bana nchangu mobimba bakoya bana limité bana ya mombele bana kingabwa bana yolo bana ya komina kin bana barumbu bana ngaba bana ya mombele intendance livulu ozomona kino nda azotanga ba komina kin na ba quartier kin donc au concert na bino frère na bino kinois donc on a invité Bongo. Public apparemment c'est comme on a vu tes images partout c'était du show. Est-ce que ce Mouta Rumbara comment il fait? Tobetele kamikaze, tobetele mapendo. Tobetele chanson na biso vantard. OK. Vous comprenez? Pour de moni rumbate hein. Kasi po eza musique ezotambola bongo. Dadjo auto ça la Parc des Princes, c'est un Congolais. Abeti rumbate. Yo ninga koma na ba niveau wana te ba Parc des Princes. Pourquoi pas? Oui, niveau ça qui a plaisir na moni Aya Nakamura. Nathan comment bien? Les Arabons. Ouais. Arabina bisu na bina nanga. Asalipe vidéo à poster. Après ça contacter nga balukanga tout ça la projet. Est-ce que l'on y est comme ça? Mais quand vous Singapour musique nanga musique au batu ba critikaka. Oui que ba critikanga DJ. Ba finga nga pe na DJ abetaka musique ko. Mais yo pour finga batu. Pourquoi vous voulez pas victimiser? Auto finga tout fou awa. Ça arrive à tout le monde. Bon, qui mouto za bongo za ba fingi. Justement, yo peut être. Ça que ya za bongo soldat ba ko benga e soldat, mécanicien ba ko benga e mécanicien. Fou ba ko benga e fou. So za makamba fou fou to ko benga opeka fou. Mais ceux qui net yo za ba ko za technicien, pourquoi yo choka ki yo? Hein? Est-ce ngande na fana na biso que technicien choka nga.
te olobi ke za makambo susu balobi na yo et soit kayo et na soir ngo kas qu'on a transformé. Voilà. Donc après, ne te victimise pas. Yo bi ma victime. Ah et soit mais tant on a omona ke ezo simba et ça la nga bien ko ki ko décourager opé. Ozo comprendre tant balobaka bongo. Eza minoko bato ebele balobaka bongo. Ba finga nga musicien ba répétition mais ba musicien na bango pe ba saka ba rep. Ba finga nga musicien ba showcase, ba musicien na bango pe ka ba saka ba showcase. Bazolo ba musicien ya mikolo na omona ba analyse mo ba sala ba voice mo bimagi ba ni abeta musique sans cacher, nzoka beta sans cacher. Mais ba bosangi ba musicien na bango pe ba sala ba coproduction. Quand on parle de sans cacher, c'est que ça coproduction. Musicien ni na Congo on a la coproduction te. Ça existe. Na bien que non industrie musique à Congo zo souffrir. Des fois on accepte na babilo comme ça. J'aime bien ta sincérité. Pour accepter te. Ozo ko ba finga nga musicien ba seben. Mais musicien na bango pe ba beta kaka ba seben. Ngape na beta pe kaka ba rumba ba kamikaze ba mama yaka ba chanson nga vantar ba yebi yango. So na yeba raté et le ni dérangeaka. Et dérangeaka bango en fait. Qui mia na musique bande bayana biso wenge ba la. Et na zolo babona lo en toute sincérité, eza plateau munene. Eza télévision munene ba tebele bazo landango. Ba yeba ke non et dérangeaka mais et ko kipe ko décourager, mais na se décourager te. Donc ça veut dire que ba miso ba finga bango ba se décourager te. Nazo motiver directement batu misusu en fait. Moko na fanda ki na TV5 Monde ba inviter nga na plateau TV5 Monde on arrivaka. Ozo comprendre. Na fandi na TV5 na talik ba otchasko ba nzembo na nga ba pesa ngo ba valeur. Ma miso tanga nga na salineti. Moko nazaki na RFI. Na plateau RFI Africa 24 na fandi nga mo pena na bi donc iko soko landi batu woko ya pe na libulu. Yango mo mikolo tozo bina kaka mointe. Tozo bina kaka na ko bina mointe. Oui, musique moko boye bando telemi bazaka ya ko telema bazo lembate. Tala ba concert na beta concert live na festival amani. Omoni ndenge zalaka. Omona ke du début à la fin parce que nazana ba makam na nga mo bo autant na bando mona na musique na kraka. Via Willo se permetta ko futela nga billet via Willo Longomba na pese ba mbote. Na longwa Kinshasa. Na ya tina Uganda PM. Na longwa Kinshasa na tina Uganda na ko talinde nga beta concert. Tu sais pourquoi? Parce que à mon avis babano critiquer nga à lobby petit nga yaka au vivre. O yozo o se décourager na o wana e ko lembiso. E ko vivre ngam na sala makambo ngo. Wumbani ya yana a wilo yebi. Na kota boye concert ya $100 plein. Na ba salle lokola ba ya ba lolo ba nini ba espace lokola ba hôtel du fleuve boy. Ba place moi ba Lix boy. Faut mon viendre bazo escorter le cola donc Michael Jackson sécurité périmètre wana mo monde ba boucler côté wana mobimba vers Willo na Uganda a matina podium boy totiki nyoso na maboko ya tout puissant ba tout bazobina via petit concert ya 30 minutes natikali ko mona batu 30 minutes batu babimi babimi te ke bazo se plaindre. Ba sourire na ba sourire. Vous comprenez? Non, il que est-ce que ba concert misusu ezarebe type no mona ke non batu mais jamais mona mutabeta ka musique a seben abeta musique ya ke batu ba critiquer après concert. Vous comprenez? Mais ba concert mingi za ka o azape na rumbiste seben muke après ka concert mona décevoir biso et musique e beti bien te mais ya bato seben e bisika ka na sourire. Sauf que musique ande bimsa peut-être bitumba mais souka na sourire. Kasi cha mouvement il Allez, bon séjour à Paris à Fiston Saïsaï. Bon anniversaire à toi aussi mon ami et frère. Ouais, Fiston Saïsaï na pese bambote donc vie de loin. Bango tuana la die sobe na linga bango danger ba comédien na biso mboka. Merci à Fiston Boboli une fois de plus. Fiston Boboli Eiffel. Ah Lubumbashi. Et ba jour européen Lubumbashi est contrôlé par Yannick Zonde. Yannick, trop de bonnes choses, je sais qu'à Sénète pour moi, tu passes des très bons moments depuis Dubaï. Clin d'œil spécial à toi Yannick Zonde et passe des très bons moments à notre compagnie. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ça dit Moutaloba, na toi ouvrant Fungwama na voix Fungwami.
Sois Père Kangama, Yannick Zonde, il y a Dieu dedans. Allez, un grand merci à vous tous qui avez suivi cette émission. C'était un plaisir de savoir qu'il y a Christelle Zinga, Yoni Matumona, il y a Valérie qui est en séjour à Kinshasa, Zenaba, Marina, bref, la grande équipe qui nous cherche ces net moments depuis Ngouma. Clin d'œil spécial à vous. ML, Story et tous les enfants, clin d'œil spécial à vous. Merci à Maître Hugues Eka Pouloussi, pourquoi ne pas dire un grand merci et bon anniversaire encore à toi, Lévin Paille. Le partage a été toujours ton quotidien. Merci pour notre forage au Céli Bandero Nabiso. Clin d'œil spécial depuis l'Angola, na Lukapa Adadi Boulamani. Bonjour et bon dimanche à toi. Bon anniversaire à Ipochebois. Nous allons nous lever. Je rappelle qui a papier, hein? Oui, qui est en haut. Paka Eshima Irudi Lupopo, son Excellence Jacques Kiaboula Katwe Wandani. Bonjour et bon dimanche encore. Merci pour ce bon cœur de pouvoir, surtout de temps en temps, venir en aide à nos enfants de Mini, surtout pour tout ce que vous faites aussi hein, pour la province du Haut-Katanga. Ça a toujours été un plaisir de reconnaître les savoir-faire. Merci et bon dimanche à l'IGF, Jules Alinguetti. Merci pour tout ce que vous faites pour Namboka. Bandero Nabisonio sur FRDC, je l'ai toujours dit, nous n'allons cesser de lancer ce message. Merci Nanyo Sobozo Sala, Nzambaza Nabino, Moussalo Bondima Yorbat et Kolo. Tu as toujours été... Moussala à Lokumu. Voilà. Moussala à Valère. Voilà. Donc, les parents, beaucoup de sabbat n'a pas idéologie, comme des soldats. Ok. Pour nous battre la Pemboka, c'est très important. Très, très important. Tout le monde a médecine, tout le monde a maître avocat, armée aussi. C'est important, quoi. Voilà, c'était un plaisir de passer des très bons moments à votre compagnie, fidèles téléspectateurs. Sylvie Bongo, dit à Yann Belé qu'on se retrouve tout à l'heure et Anne Mbombo. Tous les amis, je vous dis sincèrement un grand merci. Bon dimanche à Maman Rose Mboma et surtout à vous tous qui nous avez suivis. Dax Menayame, Junior Koulele. Ils ont clôturé now. Ah, bon dimanche, ah non, vas-y. Faut arrêter. Bon dimanche, tu es na Tchéboué. Boumingati. Et rappelez, on a ni papier. Eh, logo là, grand frère nanga Izedogo bazara toujours na mutu. Eh, poison casque serré ka bazar na tête, ato boto les apomte. Fabrice Militant vous, bazara na tête toujours. Obominga. Net. Bonjour le balanga ya ato boto les problème. Bika pour la papier. Ya te dit lito. Donc on a passé bon dimanche. Tête tendai. Maboko Bank, donc on a passé bon dimanche. Stone Mukendi. Donc, bien contrôler le Lubumbashi na nenga Mukete. Bon dimanche na et bien tac Seigneur de la terre qu'on a passé bon dimanche. Bon dimanche na Baïgon Bois. Donc Roxane Kelil. Batu mingi wana oyebi bango te. Nayebi bango tozana bango kitoko donc ezaki leki ebele soko bosani mutu donc yebi ka ezaka mwa kitoko te quoi donc talaka obiwan musique et sur téléphone ezoko bloqué quoi et bloqué les patrons bogos abeda show donc yazara na liste était à na tête quoi appelé na mutu les défenseurs des opprimés Pascal Niembo et Guigui Palmi donc la Palmeraie son éminence Asali Congo Uni et la partie politique Oyo et la pour na jeune nyonso unité union biso nyonso ndenge tout ça na ACP il y a les groupes Gentini Ngobila ndenge pe tout ça na Congo Uni nyonso ezaka pour na biso le loko Oyo to yimbi na gizma we de featuring na biso et na partie mo wana wemba Ngobila 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 Ngobila. On a sauvé. Yako fandele loko. Eloko eko tambuso na mituka ya yako fandele loko. Eloko eko memo na poto yako fandele loko. Elexini. Ngobila, Ngobila. Ngobila za et la tourbillon. Signification Ngobila. Ngobila, ya mona tourbillon.
Voilà. Donc, tant que Kombo a son excellence, l'excellence qui excelle, Jantinimba Kangobila. Donc, il a raisonné Mbala Morope. Crino, wana. Nzembo nanga wana. Yo mo mambo yembi wana zo ba signification nango. Na yebi signification nango. Ata na yebi signification nango te, ezwika son excellence, Jantinimba Kangobila. Tel meza Kangobila, et ozwa pe ka kuna ndeka kulumba, et kenda pe ka na kumba bato ya famille ko. OK. Bah merci Nayo, Tibile Hilaire, Franklin Kabombo, Doula Sebilele, Mathieu Mabouza, Batuto Bazananga na sentir, Lobby Tokutana, n'est-ce pas Swangler, na Kitambo wana na direction à Rompomont Fleury, répétition spéciale, et ça on a pour na Batuto Balinga Robino Mondibu, le 23 juillet, Tozabongo na Likasi, na Kermesse et les unités. Bobo, les 30 des bics rouges. Hein? Les 30 bics rouges. Oh, corrigé. Hein? Oh, quitte. Non, bics rouges. Moi, je suis magicien. Donc, non, qui magicien pendant l'endémie. Voilà. L'endémie. Et on a checké le logo Mossalia. Et confirmé. Voilà. Donc, les 30 juillet, tout le temps, on a terrain GD à Lemba. Donc, il y a des gens qui ont Mobimba. Makambo balobai ke obimisa na pesi ba merci na ngai na bourgmestre na biso Alemba Jean Tsaka Jean Tsaka na pesi ba merci mingi quoi. Voilà. OK. Non, c'est bon. Maître Chéline Tsaka. Et s'il était liste ya Moulay. Papa Godé Moutambaï. Mais ba jour est dans succès mais liste yango edo sala presque ndenge moko. Et là yo so moi. Fidèles téléspectateurs, je vous aime tellement trop. C'est un plaisir de passer des très bons moments en votre compagnie. Michel, on va se séparer avec un élément. Quand le savoir conduit au mérite, c'était un plaisir pour nous retrouver parmi ceux qui ont bénéficié le retour. J'aimerais bien qu'on regarde les images. Je ne verrai pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais question faro tout nous tout non souté pardon. OK, c'est bon. N'a pas de problème, merci. Au mon émission, to kabwani moi bien. Na raso tout na takecho lati kombo na oni. Ah, na tout na question ngo. Michel bon c'est les man zo tout na mbamo to 4 émission. Bon, OK. Yo mo sengi bino ndako ba témoin. Ngala bima yo mo sengi. Yebsanga papi tout nango. Tout nango. OK. Robino, na chacha pa. Tu robi la mo sombi penda ko somba to ka outa na okin. Bye. Bye. Nauti Paris. Bye. Merci beaucoup. Nauti Paris. Je signale tout le monde qui n'a sali 2 mois à Paris. Donc voilà quoi. Papi Mbo ma PM. Yako fandele loko. Tika bango batonga biso. Tika bango ba critiquer. Tika bango batiola biso, tika bango bafinga biso. Mokili e valida, nzambe na likolo pe ya valida. Ba mama ba valida, ba papa ba valida, bana mike pe ba valida. Einda lelo tobo mana nyamugu lelo. Binandengo lingi doki mama sotendengo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.